merci na bino nyonso bozwi occasion ya kolanda émission na bino oyo ya mosali na nzambe le prophète John Anjaki Berthet Jonga moto na nzambe lelo na eto sola na mosali na nzambe oyo po sango na ye ezotambola mokili mobimba ntango mosusu ovandi na ndako ozoyeba te nini oyo nzambe atia kati na ye nini oyo ezosalema awa na Petro Congo. Prophète John Anjaki mbote na yo. Mbote journaliste. Voilà, prophète. Yo ozali mosali na nzambe. Église ezwami wapi se présenter na yomo. Bon, église ezwami na Petro Congo. Soko okoti na nzela Petro Congo. Esika mituka ya Petro Congo ezosuka. Tuna na terministre wana ki wapi avenue Kandolo. On a deux Kandolo. Kandolo 1 numéro 4. Tuna ke botikanga l'église la gloire de la nouvelle Jérusalem. Ba kokomisa yo directement l'église oyo ya prophète John. Prophète John notre yambi lelo mingi bikamwis oyo ezosalema na nzela na ye nde ezobenga batu lelo. Prophète John badoni ni makaboni ni nzambe apesa katina. Oui, asepel mingi pona kotuna makabo. Po en tout cas Seigneur asalanga grâce po bato mosusu bakoki kozwa yango te. Nga premièrement na âge ya ba 11 ans nazalaka kaka un grand dirigeant epa na biso. Na koyemba na nga ezalaki mpenza kosepelisa bato mingi po Seigneur apesanga mongongo ya koyemba pe napandaka mpenza kaka chantre na yebaka te na santandaki te qu'un jour nakoki kozala moto bakobenga ete prophète comme je le suis lelo et kosalanga mingi nakoma mpenza ke moto oyo mokili bayebi mingi po bikamwisi mingi na don de guérison. Zamba pesa likabo ya ntukanga moko na kamwa katango zamba asalaka bikamwa na ngai pona nini ezalaka na makambo mosusu na komona degré ya likambo moto koyana mbasu bapota moko kosakana te okoyoka kanga na kenda ipa baminganga balobaka tokata likolo na kenda kuna balobaka boye me moto akokoma Seigneur awa mala moko okomona ka Seigneur apesi kaka programme ya prière na ye soka landi omoni kaka azwi guérison me oyoki ka bato nyonso bakamwe moto akoyana maladie bakoloba sida Seigneur akotalisanga eza sida te eza boye nde ndoki asalaki bokeba mokili bokeba lelo omoni satan ndenga komosala na bana na nzambe akotia yo eloko moko boye na nzoto babongoli yango kombo kaka ke sida po babomiso na pete donc na ba machine ya minganga ebimi sida mais pas na biso na nzela molimo Seigneur atalisi ete ezalaki sida ya kutu babwakeli ye et bokomona pe ba témoignage ebele bana na nga oyo balandinga ebele na kati église soko ye bokokuta oyo akoloba ngana azalaki balobi sida na koma na mama ye mona bika bokoyoka ebele même na ba témoignage nango bana na nzambe ebele sata komo bomela bango na pete po yo tango koyoka ke sida na nzoto na yo même mobangi pamba ebomisi yo nango wana na likabo wana lokola makambo oyo ezosalama na Kinshasa awa na Petro Congo soko komi meme na kati église pe batuni totelemisi babika po ngai awa nazoloba ete naza penza na bandimi o bandimeli nzambe nanga pona mateya kakata ebele nyonso balandinga o bomona ka assemblée nyonso e moto azana e grand témoignage. Donc lelo bato ebele bandimeli Christ na nzela na yo na nzela ya bikamu na bikamu tala lokola o na lingina talisa yo sikoyo bon quelque babeli o bazao bazana ba conditions différentes ya makasi na lobi boye prophète John tokena nukuto Bible lobi mon peuple périt faute de connaissance. Lelo soki totali bato ebele bakomi kufa oh abeli ka jour moko akufi muso abeli mingi atamboli ake mama ye mo ake Chine azongi ende akufi donc ezande kozanga koyeba ya batu mingi bazoyeba ta ndenge ya koya kolukata mosali na nzambe prophète John Anjaki te nde bazokufa
Moni eza raison ndenge ozoloba po eloko mona azosala Costa bapeli ebele oyo bayaka awa okoyoka moto akotangela nga kaka ndenge botaki koyoka peut-être bazoyoka batémoignage ya bato mosusu bapapa mosusu oyo bazotémoigne okoyoka moto akenda biographie ya Kinshasa awa tous les communes bakoloba kuna ake bamashini bazobimisa eloko te mais moto ayo azoya il faut Saint-Esprit eza échographie oyo eleki béchographie nyonso tala lokola baka lokola ya maboma. Est-ce que moto échographie nini oyo kokendo traiter liboma mais okomona bato mosusu kaka ke tokende na échographie balobi bongi basali ba ordonnance babimisi réponse eloko te mais moto ayawa ayekobika donc et pas prophète John ezala moto aliboma de 10 à 15 à 20 ans ezokipe kutu bambula te moto akozwa lobiko des fois zwa lobiko po soki okomi sur le terrain okomona na kotelemisa kaka bango baye nyonso baya maboma awa bana nga bayokaka soni mpona kotémoigner te po bayebi déjà nini onzamba asali. Prophète John Anjaki tomoni obengi mwana oyo atémoigner yo moko loba bino bapara ya bana boyebaka ete kindoki batindikaka ngo kaka te ayebisi yo nabimi nde kindoki esili oninge bapara basouffrir mingi bazosouffrir na bana oyoka mwana ndimi naza na kindoki ake kuna esili te mpona nini ezaka batindiki boye mwana kwei kindoki esili. Est-ce que kindoki efandaka na makila efandaka na misisa tina libumu mais awa Seigneur apesaka nga bastratégie ya kokende na bango malembe omoni kaka mwana bongi. C'est pourquoi omoni bamosusu baye kokola awa bakomo beta musique bakomi lokola bana église ya libela na komi na lokola na orphelina awa zokande moto ayaki na misala mabe e kosila komi normal bato bazobanga ye lisusu te bafamille bazoya koreklame ya lobi te bobenganaki nganga na tikali nanu awa nengo yoka yo moko oyo aye aza mokonzi na butu yeyo tuna ye ndenge akomaki awa oyaki nini awa nayelaki mpona makambo ya kindoki yango yo oza ndoki to ozalaki ndoki nazalaki ndoki mpe nakomi awa naza na kondima ekosila ntango oyaki awa omonaki ndenge nini ntango nayaki mokolo ya liboso ntango nakotaki awa namonaki prophète John azalaki na moto na bana na motu na ye ntina na suka linzaka na ye azalaki na moto ntango mpe nakotaki na église awa namonaki moto église mobimba mwana nga nde atunaki mama Mahariti andako fotela na ndako ya tata mwasi ya mama siko ntango atuni ye ayebisi ke toza na église boye la gloire ali mama mpe alobaki tokei ntango tokei toyaka mokolo ya liboso tokotaka mpe prophète John namonaki nyonso alingamo mpe nabandi koloba makambo nyonso mpe nazalaki nango apres alobi na biso tokota awa na église mpona alandela ngai maleme nini ekomelaki yo mpona omona oza na problème na miso naza na problème na miso mpona ntango nazalaki liboso na banda kobimisa basekele nazolobaka makambo ke ngai naza na ndoki na dini na ngai sute botika ngai nabima na ngai bandaka kokanga ngai siko mokonzi na bandi koloba basekele nyonso ale ya na ngai azalaki mokonzi mpe kaka na butu apa abeti nga mbata na miso oyo mobali azali mokonzi oyo mpe ya mwasi aza mpe mokonzi sikoyo bango mibale na butu baza mwasi na mobali apres oyo ya mwasi sikoyo abeti ngai mbata wana abeti yo mbata na moi abeti nga mbata na butu mpo ata nazoloba na boye botika nga nabima na koloba makambo nyonso oyo ozoyoka te na koloba ozoyoka bala moko mbata mbamo na miso nalamuka na ntongo bo miso nyonso ekangami apres siko ntango miso ekangami siko bandi osala nini bandi kotraite yo toni meta mpe na lisolo ndenge ezalaki apres bake na nga na hôpital na sifoko bake na nga kuna batienga bakisi miso efungwami ntango miso efungwami ala apres
ntango miso efungwami après mbala moko na tozongi ale ntango tozongi kataraki eyi kobota na liso bamoko mama biso akei na hôpital bake batala yango basala yango opération motu moko azwaki nga charge alongola nga eloko oyo ntango bake na nga na nini wana batala nga boye babe eza kataraki te eza tache. Siku ntango ozalaki kuna na monde wana makambo nini elekaka kuna? Makambo oyo elekaka kuna ezala te makambo oyo ya moi kuna ezalaka peka eza lokola peka moi bandako mpe ezali ya baimmeuble ya banini bamituka ezali nyonso. Obotaki beta lisolo te? Nabotaki mwana moko biloko mosusu mpe eutaka kuna batili yango koto ngeti bamisoni mosusu oyo bato baliaka awa ezalaka ntango bazwi yango babaloli yango ekomi mosuni na moi bomona mosuni na nzoka nde ezalaki motu baotiango na bakarton ya minene nani bazwi yango ale batindi yango awale bato bateki yango bazwi mbongo na bakitisi yango awale bapandi yango bandi koteka na wenze bateka neti biloko oyo yango kuna bafoi bangombe oyo omoni kaka ke oyo likolo ya ngombe omoni mobimba nete kaka oyo likolo ya ngombe oyo ependa ngombe na basoso oyo ya bandamu oyo basoso oyo bazalaka nini wana oyo bayaka na carton sans chasse bango wana. Apo alobaki ntango tozokende na mama mpona kosomba biloko ntango nazoyebisa ye ke mama kosomba oyo te somba kaka oyo mama azoyeba te eloko nga nazoloba ye yo présent ntango tobanda kokende na wenze so tosomba neti biloko tolamba oyo tolia mosuni mikolo yango wana tandokela mama tokena mama wana nayebisi mama kokota na boucherie oyo te mama azoboya pwani ye pwani oyo olinga kokonza nga pwani nakota na boucherie oyo te pwani ye moto ozolamba na bite mama kokota awa te luka tolinga place mosusu mama aboya alela nainsiste kaka na makasi apa ndimele toke place mosusu tosombi eloko mosusu oyo ya bien na boucherie wana ntango ozoboya yango yo moko oyebika boucherie oyo eza na biloko ya monde wana ntango nazoboya na boucherie wana seke na monde yake eloko ya mabe oyo euti wana na monde wana eza wana biloko oyo bango batekaka kuna oyaka awa esalaka nini na basante ya bato awa? biloko mosusu bateka bato ndeti oyo basambelaka te azwika asombika eloko azwi akaboleli bana balie omona mpe boye o appendicite o ami o nini o malaria o microbe yango wana. Yo ozwelaka kindoki ndenge liboso ntango nazwaka ngo na mwana moko boye apesaka nga nguba ntango sikoyo na batini ya Thomson ayaki osomba Thomson nazwi sikoyo lisuka Thomson na kati ka moke boye namoni mwana moko baaya sikoyo bapesanga zwa nguba na boyi nazwa na nga te nayebi na ngai te ozwaka nguba esa eluti na boyi apres nandoki sikoyo nazwi ye sikoyo aza liboso nazwi sikoyo Thomson natie na nsima nazwi sikoyo napela na kati boye tie na miloko ntango natie na bango namoni mbala moko natafuni nguba na gangi natala mwana yango aza te nayebisana na mpe motu te nakanisa kaka eza na kaka nguba kaka yebisa motu. Voilà prophète toyoki témoignage olobini mbo eloko nga nazoloba oyebi ke mwana oyo ntango bakotaki awa bayebisa moto te na eglise na ngai ezalaka soki oye yo bokokota na bino ndenge bokokota na kilte ndenge bato nyonso bakotaka omonaka nzambe autilize nga solo yoki kaka mwa nzembo moko ekoti molimo ekontrole ngunga yango oyo kontrole omonaka seigneur akomotalisa nga bango miso na bango ekomopelapela nango namonaki likambo na ye nde nabengaki yo oye awa mokolo ya liboso mwana oyo atindamaka mpona omeka oyoki batindaka ye na mission siko ntango ye ayaki entuka toye kokutana nde nabengi ye na kati ya bato alobi papa nazomona moto ezokoka te ndenge auto oloba yo oyokaki nango nde nalobi devoile nyonso balobaki mpona osala na eglise oyo alobi oyo bato ya quartier oyo balingi eglise oyo te boye eza bato ya quartier kaka te
comme ça na ekoloba bongo la mutema na yo. Jésus Christ revient bientôt. Bongo la mutema na yo kotikala awa tukosala prière na yo soko landi programme na yo okokoma normal ndenge baningi ebele bakomi normal na pengeli epe baninga na ye amoni bango ndenge bayaki balia bapapa na bango basala me baye kokoma lelo normal. Profession koya koyoka yo moko koloba ete na tamoli me oyo toza lokola tozalaki na ye naza kosevante te numero nango eza landa adresse yaka soko komi koloba na eloko te okofandaka kimia nzambe akoutilize mosali na ye akolobela yo nyonso mbote comment c'est oyaki epa prophète na likambo nini mpona azalaki na kindoki prophète nayebi te tokende tuna ye kaka bien na ye mpa naona tuna ye po tala bana ya bote boye tala makambo ndoki akomosala yo moto ofandaka na bana na ndako mwana azolota mabe ozoyeba te komema ye epa basali na nzambe yoka lisolo siko oyelaki nini nayaki mpo balongolanga esprit oyo ya kindoki yo moko oyebi ke oza na kindoki yango ozwelaki yango ndenge nazwaki yango na madeso bapesaki yo yango sikoyo oyo tolingi mambo ono ebutaki kaka kingani ebutaki mpa nini te madeso ntango ozwi yango ole yango le même jour okomi ndoki betela biso lisolo ezalaki ndenge nini ntango naliaki madeso wana siko nalala na babutu namoni bamoko moto ana siko ayozwanga nakomi ndo na monde wana ozalaki mwana moke kaka boyobi kino ozalaki mokolo obotaki nabotaki bana 10 bana yango sikoyo 10 na age oyo ozobota mikolo nyonso oyo ya ndenge nini na banda nini oma naza na zemi ya boti 2 mapasa naza na zemi ya boti 4 mapasa ka bono sikoyo beta lisolo mtoto leke ezalaki leki na biso leki na bino moko esala na nzoto malili sikoyo ntango boleye batindaki bino boboma ye etaka lisolo ti batinda biso nini tokende kokanga mpo topesa moto yango mpo abeti nzete siko nde akufi kofi bino na moi bozolela ye moko oyebi ke no biso nde tosali yango na moto abomaki wana ayaki mpe kaka kolela ye bayaki wana yo mpe mbote yo kombo na nani Angèle oui yo mpe ozwaki kimboki na madeso bino mibale bapesaki bino boza bana mama moko obeta ata mwa lisolo te ndenge ezalaki oyaki apesi biso madeso ntango tolali na butu tokomi omona ye ozwa biso mama tokomi bandoki siko yo nana kobeta lisolo siko ntango yo bobomi leki na bino ezalaki ndenge nini tato bomi leki na biso siko motango akomoloba tosali bien nde tokangaki nde tokendaki kopesa ye siko asepelaki kana matanga wana nde tozalaki ntango ayaki siko papa mpe nde azalaka bon ye mpe asambela makasi siko nini papa mpe akomolela avandi alali siko amona nzambe ayolakisa ye nini bato moko boye bazipi bango bilamba siko ye alobi nzambe bato naamona bango ndeni nini longo yanga na elamba oyo eza bazipi bango
ni nzamba longoli kabwe bamoni ngai na leki nanga mwasi siko tika mama boy azalaki siko na katikati na biso siko nzamba papa biso libwa nzambe mama sozo boso nanga na lingi na mona elongne ape ni elamba o ni mama sana zaki na elungo mbamwa tabo eza siko mutu wana o nini apesa kibiso kindoki ngana boyibo tanga ngamo boyebisinga me na boyibo tanga ye sikoyo kuma na monde wana busala ndenge ni po kuma lelo kuma ndoki kata le vide seki bapesio kinini ndesi ole biloko lelo bapesio kindoki lelo na babutu baezwayo bolimo ya bango siko place bolokaka ndeti biso place tolokaka tomona ali place tolokaka te ye alingaka te to bima place tolokaka ye omwaka ye azwi biso mbama tokomi kaka na monde na biso ane tosali nyonso apo tozongi soki kaka ayebisaki biso soki tobimi libanda totali kaka libanda oyo akoboma biso yango biso mpe tokoma kaka kobanga tobanda kobima te siko tango bozalaki wana tango papa ayi komona elongi papa asalaki nini manda obeta lisolo moko ya malamu mpona papa oui papa ntango amonaki bongo papa avandi na yeka ti matanga ye mpe kosila avandi kaka sikoyo papa avandi akomoloba namonaki nzambe mama alalaki mama alembaki na ye mpe na kolelana abi namoni nzambe alakisi ngai bana mibale oyo nde babomi oyo nini mwana oyo nini tozolelana eza na mutu moko nde nini apesi bango kindoko siko mama mpe avandi ayebi eza nani papa ayebiseka mutu yango siko ape bavandi papa ayebi ifo ngai natuna nini natuna Cécile yo kotuna Cécile te yo vandaka mama mpe avandi libanda papa abimisanga libanda wana molili papa libanda atie mungu na se albi na vandi akomo oyebisanga Cécile na apesaki okindoki papa nayebi te tana ba nayebi te nakomo oyeka mukusa nakoka si kovanda te omwaka papa atuna ngai mukusa bomwa kosakana te poso nakota na ndako me mukusa nazoyoka bomwa ezosala bomwa papa azotuna nga ta liboso na ta liboso ta na nsima ta nsima na napesa okindoki papa nayebi te soki atia mpe bible na salbi soki nini oyebi te sote bible nayebi papa nakomi olela siko papa ayebi olingi bomoi te olingi kufa nayebi nalingi bomoi na napesaki okindoki ezalaki mama mabo papa atani na liboka alobi ezala te papa atuninga papa tuna abola ayebi kende olala abengi mama ayebi tokota kasi na ndako ayebi te nga na kotika kaka libanda na vanda siko atuni mama ayebi se omoni na batongo yo koyebisa Cécile te bonga nde na koyebisa yo yebisa nani Angel mama mpe ani abenga Angel akomi oyebisa Angel mama akomi oyebisa Angel na apesa kokindoki mama nayebi te na apesa kokindoki mama nayebi na apesa kokindoki mama nayebi te siko nini na bamoi batindaki ngai ya kosomba biloko siko tana azo na akuta Angel na kati batu ni bakaza oyo na apesaki okindoka Angel azowanga na siko afongo mutema lobi ezalaki mutu mabwe ezaki mama papa atani na liboko abi oui eza mama na nzambe alakiseka na liboko soki tokosi papa otalaka na liboko oba papa atani na liboko oui eza wana ape papa nini anja babengi nga na kota ndako na apesa okindoki papa nayebi ezaki mama we atani na liboko eza mama na te na apesa okindoki eza papa mawe atani na liboko eza papa na te na apesa okindoki na fongo mutema nayebi ezaki mama mawe ndata atani na liboko alobi oui eza mama na ape abengi koko na biso ape ni baye tofukami bakomi ayebisi koko na biso wi bana bafongoli mutema mpe batangi kombo wana nzambe da banda olakisa bango baboyaki vraimen koloba mais tant tolobisi bango vraimen bango mo bafongoli mutema nde balobi yango te nde babondelaki mpo na biso yango mpe nini koko na biso ya mwasi alobi tokende pa paster mwa bokomi na ye paster John akokoma epa paster John tango sikoyo bobomi leki na bino bokabolaki nde tango bobomi leki tobomeli leki na biso ye nde aliaki akate biso mosuni moke biso na leki na nga
wana monde na bino siko tango yoko mage boke ni pa prophète John nini wana ni papa yokaki kanda papa siko alingaka bengana biso na ndako abengana pena mama yango ni ko na biso mwasa ya libite foto ke papa pasteur John na moni ye pesa pasteur makasi biso pito kumoloba pasteur John Jesus na nango pasteur John to vandi o mwa biso na ja to keka to vandi pasteur John to kende to ke vale tawo to keka ba bito ya vendredi mba moto to lobito to kende te tango to la moki pet vendredi koki après koma biso nini mataki na mutuka aya tema ozela biso ka nini liboso wana siko biso pe to nini to malibe pe to kan to ke so wapi yango siko après to komo kera koko na biso komo beta omo pasteur John na azana pouvoir makasi vraiment bikisa bato bemba wa biso to comme pasteur John mbamo biso to komo kento ko to komika to na ngala pe na komakika ba mama baleki bosonga sikona teme na mo le mo bizo tindi kana kota ate siko ba mata nga sima yaka te na komi na betra makomi na mo le ko mo kanginga na bu ebo na ngala kota siko ta ngala sipe mabo na koti kama mabo na leta biloko ani lunga maboko sai vraiment moto wa ko sati na yobi moto wucho ta na koti na nto na mo bimba na ko mo ka moto ta to kota siko na ata pastor John na mone miss na ete na mona kaka moto siko miss na ngape nde na zoko ma miss o mo ikomi ya mulili na ngi siko na bunta pastor John esi mate mama le tina fongo miss na pa ta pastor John ba mo atali ngape atali nini miss na ngi eke ka ko tuta pastor John bo ezo bo vraiment na ezo bunda après pastor John ani arabisi mama babi malbana po to bika oui photo fo mutema to lo ba biso vérité po na wa pasteur za makazi to yo kufa pamba après pasteur tuni biso makamuna so to yebise nyonso o ni eleka siko après tango bozali na leki na bino wana bokoma so na projet ko masumu to masusu tato boma leki na biso to boma ki sumu to boma ki de leki na biso toujours continuer toujours bomoni ma témoignage ndenge ezali awa na église Nouvelle Jérusalem na Petro Congo na avenue Kandolo 1 numéro 4 Liberté Djonga moto na Nzambe aza ko insister ko yebisa bino ke awa vraiment nkolo azo sala prophète John ma témoignage ils ont continué toujours na moni mwana mususu oui lokola sango etamboli esika mosala ya nkolo ezosala na ndenge elongobani oyebike sango panzani mingi ekomi bapare ya bana soki moto atungisami atamboli fo soka ke koyoka masolo ifo aya nena mwanaki lisusu mwana oyo eta mwana oyo ayaki tala sante oyo akomi nango mwana azala munoko akomi pe na age ya koloba malamu awa toforsaka moto te kotindika na bamata eloba no force onzamba pesa mosali na ye ntango kaka yo kokoma yo koloba nyonso mpe tuna ye ye moko wana voilà bonjour comment nani Osano oyaki awa na likambo nini nayaki na problème ya kindoki ozwelaki yango ndenge nini bapesaki ngango kaka na biloko ya kolia yango ezalaki wapi na ekole na ndako na ekole te na ndako na biscuit bapesaki yango ndenge nini biscuit wana totangi moto te mais o bayelaki nga biscuit aye nango apesi nga après ikomi boye apesaki nga biscuit na lia nde na lia biscuit nde nakoma komona makambo wana mais depuis bamemanga l'église ya pasteur Jean amelisanga bakisi moko boye banda asambela mpo nanga banda namona asu makambo wana te nzela nano makambo wana yango ya nini po mingi nini makambo wana yango ya nini amelisanga huile d'olive abomanga misu namona bango suki eza nde misu ya molimo ya kindoki wana sala bien obanda komona ndenge nini okende opumbwe ndi babanda boya kozwa yo molimo loko bima posone etikali molimo lo bimi après bokeye yo fobotaki kuna te nga bapesanga ka mosala ya kolamba banda kolamba biloko misu ya kuna
yo mwana moke boye kuna oyebi kolamba me na ndako omona mpo boya po olamba ndako nalambaka misuni ya kuna oyo balambaka kuna toyebi ke kuna ya monde ya moleli balia ya misuni nini oyo balambaka kuna ya bato yo mosala noka soki baye na yango olambi osali combien de temps na mosala ya kindoki wana ozwaki na bomwana to te nde kaka naza boye omina yango mingi te yo olutaki te obalaki te te prophète John il faut tona soki mwana boma soki alekela na étape nini faut ba question moko important eza mwana oboma basengaka motu epa ndeko nanga apenga na ndako apo motu na mwana maiki na bisa komo ebelanga nake na ndako mama na banzo oloba atango mwana aloba bandi obela yo bandi koloba keno basengaki nga yango bandi oloba nde moto apesaki ndoki nde basengaki azanga mamba famille na biso moko nde basengaki ye ye azwi mwana wana alivre apenga na ndako ye mwana komo ebelanga mama na komo oloba oyebisi baparana olobi nini oyebisa bango nini oyebisaki baparana nini ke ndenge azobela boye mutu kingani nde azosazolinga apesa ya sakrifie kuna ekomaki ndenge nini na ndako ndenge obanda kovanda na baboti na yo ekomaki na degré nini lelo mwana baye kobela bakomaki kotunatunanga mingi yaya biso mobali akomaki kowangana me nga nazoyeba vérité ye azowangana yaya bino mobali mpe azalaki aza nango sikoyo yo ntango olobi vérité ekomaki ndenge nini mwana balera andoko ana obelaka soni babazosa mwana makila ya nzoto makila mwana ewumela te na nzoto lia boto kama 1 minute makila nso mama esili bino na mondo wana bozoyeba ke makila bino nde boobenda sikoyo makila esili soki batie makila esili sikoyo bapara esali bango kanda balobi tokomi pembeni babingana ata bino nde bamemaki nga awa bo mama na yo aza mama nga kufa fo kala mwa kala yalonga mobali na mondo na basengaka ye moto akoka mama biso te na mondo ya babi na yo moko yo milivre ya boyi nde atina mama biso ake poso ake na mai moko boye akezo bambisa bato nde papa na laki kidia mama biso te swana bamonde alivre ka ebongo donc ezalaki plan wana ezalaki préparé na monde ya molili ke akende kozwa bongo ekreye makilo ti bakozwa mama ebimaka mpe na église baoye biso soki makambo wana ebimi aloba te ye ayokaki te nde alobaki ebimaka na église prophète yo moko oyoki oyebi ke makila ndenge bapara bozomona mwana okenda ye hôpital bazotya makila noki makila esili noki makila esili zoka nde bango na monde bazozo il faut komona les serviteurs de Dieu moi basali na nzambe soki mpenza basali na nzambe oyo bazosambela na bosolo bazali priere etayo bakosala omona confusion ekoti mpe makila efandi yoka biloko oyo tozodécouvrir awa ok ata liwa ya moto bazobomela moto noka abomelaka moto abongisi eloko moko boye me azokende bomela yo na stratégie mosusu bazwa raison mosusu na yango Bertin nde nazoyebisa yo ke totindami na mboka oyo pamba te toye kodelivre bana na nzambe ebele oyo baza na baproblème mikakatano eza ebele meme maboma meme bamaladi ebele tozomona omona mosusu aoya na maladi na ye omoni aza na eloko moko balatisi ye me ntango tokodélivre ye eloko wana soki elongwe oyoki na katolike banda tokende hôpital bakomi koconfondre ti kisi ya mondele ndoki tana ye ekoki ye ayebi akomi pre ya kokɔta na boloko aza so na mawa ya moto te kala tozalaki Bertin tuna basali na nzambe nyonso baprofete lokola ngai okoyamba moto moko boye me osambeleli ye ozotuna molimo me molimo alakisi yo kete aza na problème mpenza te mais pour le moment non tout le moto ya koya
okomona soki bakangi libala te bakangi mbongo soki bakangi mbongo te basala mwa eloko moko boye seke mokili lokola tokomi na suka ya komokanga-kanga tout. Le monde est méchant. Le monde est méchant. C'est pourquoi nazo te a toujours tozanata ya molimo. Kende kotala na Actes des Apôtres chapitre 2 verset 17 et l'Obama était dans les derniers jours, moi Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je le ferai tous mes prophètes. Mikolo kobanga te mama soki babengi yo prophète. Alobaka ete vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront aussi des visions. Soki oloti Seigneur atikali na ba stratégie azo solona na biso na bandoto ko négligeaka su noto te mikolo biso tozali. Et puis balobi dans les derniers jours ngai Dieu na ko répandre Saint-Esprit pa motonios toute chair ba pone kolote. Mais yo lelo zo zelanini. Il faut église où yezana molimo mo centre. Il faut qu'il y ait des choses palpables le kola oyo. Ozana, est-ce que avant ya otambola ipe na église mususu? Église mususu tokendaka bakenda kosaso délivrance ndoka la pasteur ataki ya mabe na lobi na ndako mais kuna koma na bika boye ya lobi oza lokuta ozolinga nde te nde bapesaka na mbongo asali biso mais tozongi na ndako eza kaka. Ye place bokindaki ye moko aza na kindoki azalaki yango ya bakisi azosala yango na ndenge ya mabe. Alors ntango bozongi eloko moko elongwaki te na minute oyo bakende koremplir bango elokakisa su dose donc ntango okomi kuna sikoyo oye lisusu makasi ntango olobi na ndako balobi oyo ozokosa mpo okima. Alors après wana église mosusu bokende église ya Maroc na biso moko ya mona ikenda biso kala ngomba abondeli esili tozongi mama na ndako ka jour moko wana esili tozongi mama na ndako nde bokende wana yo moko oyebike no eloko moko elongwe te siko ntango bazobondela wana yo na kindoki no nyonso eza wana obi obombaka yango otyaka yango kapa ezala wana te kasi lobati moko okoki kotika nde na nzela na nde boyabo otika yango oke na yo bokiti pesa bokoma so bosala priere journée mobimba kuna yango etikali ntango ozongi oyozwa ntango okendaki na église ya maleki na bino nga nalingi obetaka na lisolo bien ntango tokomi natiki sikoyo batikaka yango na nzete ndenge nini okotika likasa okotika nini oti molimo eza kati na ebimi otika ta misusu eza na nzete otiki yango yo okei na yo basambeli mais ya bino bokoma ozonga ozwi yango ozongi su na nzoto na yo bozongi bona baeglise ebele bokendaka botika yango libanda mpona nini bobanga nini mais na église tokendaka totikaka yango tokomi lor tokomi na église nde pasteur ayamba bato biso ayamba biso te ayamba biso ka le jour moko na banda nde bamisusu ka bafandi wana bakota bayamba biso bayamba biso te ka le jour moko tokota kuna esili. Voilà, merci. En fait, tokomi na suka. Bon, c'est pourquoi nazoloba mikolo tokomi na suka mokili bozwa kata verset oyo Saint-Esprit ne ekomonaka olali na pongi ozomona Seigneur alotisi yo bato baye kobundisa yo mais okomopumbwa ti likolo ozobunda mais oza ya kolala c'est le Saint-Esprit po ese yaka déjà eza kati na yo eza soko oza na mwana na ndako oyo akomi na eta moko koyebisa bandoto moko difficile mwana azalaki na santé nyonso ezosila mwana moko komona bafaçon na ye elobeli na ye mwana azalaki kotala na miso te akomotala na miso boye kebaka seke misala mabe elonami kati na nzoto na ye luka basali na nzambe awa na Petro Congo yaka ntango kokoma bakobimiselo bango okomona bango ebele lolenge nini Seigneur aye kosala na bango tosalaka mosala oyo po Seigneur alobi ete bana nanga bakufaka mpona kozanga koyeba basali tozali tofungoli maboko tozozela bino
eza posa kaka ya kosala publicité te, mais soki tosali mosala ya kokangola bampate oyo bakangama te na basinga wana nde litomba na biso epa Seigneur kolo Nzambe apambola bino. Merci na bino nyonso bolandi biso lelo, vraiment en tout cas bolandi émission oyo ndenge ba témoignage eleki sans commentaire. Chobinzonga merci pour na mosala kitoko équipe mobimba, vraiment merci tokutana na bino mbala ya sima, surtout émission ndenge ezalaka boye lundi 16h30, mardi ndenge moko, jeudi, mercredi ndenge moko ti samedi okolanda le prophète John Anjaki. Ciao.